Mbala liboso namoni Karine Mokonzi. Azwi pe kote kofinga na tamulai. Banda Karine Mokonzi abimaki na château na Orléans, azongi Belgique. Tina mokola lelo yo, nazosala video oyo. Soki bolandi bien, Karine Mokonzi afingami penza te. Tokoko bengango kaka afingami te. A part ya mike o tomoni, ya par hasard pe. Mais Karine Mokonzi atikali vraiment kofingama te. Eloko nini esali bongo. Likambo nini ezotinda makambo ekende sikoyo na modèle mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Nini penza esali bongo. Eske Karine Mokonzi eloko ya kofinga ye eza susu te. Eske Karine Mokonzi batoyo basalelaki bemission ebele. Bazomona lisusu tina moko te ya kosalela Karine. Eske likambo nini penza etindi bongo. Bandeko nakanisa tora suka oyo basalaki bemission pe bafingaki balobelaki Karine Mokonzi ndenge balingi baloba. Ezalaki kaka tango akendaki pa ya Filora pe tango azongaki balobaki pe likolo. Me tango abimi mokola suka na château annonce ye moko azobima. Tina mokola lelo bino nyonso soki botali bomoni changement ya munene. Changement wana esalami parce que ndenge si basalaki bato mingi balingi korepete yango te. Pe bazomona soki barepetango bazomona importance nango te. Bazomona neti bango kaka mutu bakokozwa ataki ubelika mususu. Alors yango ba maîtriser na bango. Po mingi bazolinga balingaka koloba makambo Karine mususu te, bazolinga lisusu koloba makambo Karine te, po babangaka pe batoyo balobelaka Karine. Babangaka bemission esalama pona bango. Misusu nde bamoni neti na Congo. Na Congo baza wana, baza na monde mususu, bavivraka makamba poto te ndenge biso tomonaka nyonso. Bata Congo baza cible na likambo yo batalaka. Alors bata Congo makambo Karine bazoyebelango sikoyo mingi na masolo. Bango baza na biloko yo bainteresaka batali soki batindeli bango lien to batali yango rapide ou bien bayoki. Alors oya Karine eza vraiment intéressante po ba continuer kosala émission na ndenga malamu to na ndenge ya mabe. Yango tozomona makambo ebele boye evandi nie. Surtout lokola lisusu na kanisa tango Karine azongi Belgique tomonaki batu oyo ya ye. Makambo nyonso eleki intene explikango bino moko boyebi. Alors wana ede lisusu bato bazaka na poto balobi na to take Karine Mokonzi. Bato wana bakotika kobimisa biloko bazobimisa bakokoma na kimia po bazongisela biso. Vomie biso to beta Karine kara po Karine tango batune baza koswana boye eleki malamu ke biso to bato Karine basalelaka biso émission, biso to salelaka Karine émission.
bomoni eloko penza oyo bazo raisonner nango yango wana. Eloko na likambo ebakisi bango makasi pote basala bemission te ezali vraiment makambo banda Karine abimi na Orléans voire même avant bima makambo yaki chaud déjà entre bato ya Karine mokili mobimba oyo balandaka Karine na oyo balingake na oyo balingake te bayebaki bato ya Karine baza na mbilinga. Alors nakanisa même oza zoba même oza mayele soki Karine abangisaka batu na batu ne oyo balobelaka ye siko batu ne oyo balobelake tangu baza na bambilinga nakanisa mutu nyonso akoluka te atumbola Karine to aloba mabe mpo na Karine pamba te mbilinga oyo eza pa ya bato ya Karine ekoki kosila bakoko balukila ye. Yango wana mingi bavandi nie. Surtout basuetaka mingi mbilinga ngo e-continue. Yango bolandaka na ba chaîne ebele soki bazoloba pona mutu mususu okomona mutu mususu akoti alobi nga na bengaka mingi te me na bengi. Misusu penza eza ya solo baza ba chinois, misusu nde eza ba chinois ba osi ba chanza face, misusu pe zali nango o bobengaka bazozo. Mais ezali nde fo ba puye kote moko po etake kote mususu. Po oya ko puye akosala appui akokotela mutu moko ya Karine Mokonzi contre mutu mususu eza toujours avantage ya batoyo bayina Karine. Donc ekobima neti batiki Karine kimia bango pe bazana kimia mais sikoyo pa ya Karine Mokonzi batu o balobelake bango bazana kimia te. Tangu bazana kimia te elakisi komba Karine tozotanga ngo te. Komba Karine tozoloba tosalele su ba mission te. Kaka batu ne mbako salele mission pe batu nango bazako zala na mbilinga entre bango. Alors bandeko oye koko pesa ngai pe papa robo na yebite bango o pe bazokanisa na mitu na bango na yebite. Eloko na yebi kaka batu oyo basalelaka Karine Mokonzi bemission na o bafingaka banda Karine abimaki na château tina mokola lelo baza ya kopema bapemi na ndenge moko bazo sentir vraiment à l'aise surtout lokola mbilinga ezali. Bien sûr mbilinga se kalimaki Karine atiaki mibeko meto bosana te papa matondo kote na ye azo continuer même en lire. Na yebi te soki eza mabe to eza malamu me loko na yebi kaka batu wana nde mikolo yo bakozwa tamulai pona kosalela Karine Mokonzi bemission te tango mbilinga eza na batu ya Karine Mokonzi parce que bayebi bato balobelaka Karine Mokonzi baza puissance makasi vomi kotika bango bazala na mbilinga base separaka po biso ba oyo ba wana kuna bango ba oyo balobelaka Karine Mokonzi mabe na basalelaka bemission bavanda calme batalaka évolution ya Karine Mokonzi na batu na ye soki kokende wapi pe bazolanda soki vraiment album wana ya Karine Mokonzi ekosalama soki pe bimina nute ou bien erate bango naza sir bakoloba te tango mbilinga eza na bato ya Karine Mokonzi parce que soki balobi bénéfice oyo balingi bazozela ekozanga bakotika kaka bongo bato ya Karine Mokonzi soki bakozala na mbilinga bakontinue wana bango bazo bénéficier bazotalisa kolobela kaka musicien na bango pe makambo mosusu oyo etali ya théâtre. Karine Mokonzi pour le moment bato wana bapemi na komba Karine Mokonzi bazali kaka kotala oyo eza koleka kuna bango bazo intéressé na makambo mosusu. Ngai papa robo na sokisi awa botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakubali Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakubali Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu vas mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.